Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. République démocratique du Congo, vendredi 28 janvier 2022, coopération investisseurs américains bandimisa makike bazali prêt à accompagner effort ya gouvernement ya République démocratique du Congo. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo annonça qu'il levée progressive ya couvre-feu instauré na ville province ya Kinshasa pe na ba ville mosusu ya République démocratique du Congo. Déclaration yango esalemaki na cour ya 38e réunion ya conseil de ministres oyo a président ki yango mokolo ya lobi moleki bokozwa ba détail na édition oyo. Merci na bino boponaka NB News et Magazine oyo mesala ko informaka bino mikolo nyonso pe tango nyonso tofungola basango ya lelo pona kolobela délégation américaine bayaki awa na République démocratique du Congo pona ko accompagner bongo au gouvernement ya République démocratique du Congo pe bayaki maboko pambate bamemaki bongo ba photo ko uta na président américain Joe Biden pona ko lakisa na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo coopération amicale entre République démocratique du Congo pe États-Unis bozo ba détail. Président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya lobi moleki vendredi 28 janvier 2022. Délégation officielle américaine pe délégation yango ezalaki conduite na Monsieur Dakepe Singh, directeur adjoint ya Conseil national de sécurité pe Madame Dana Banks, directrice pona Afrique ya Maison Blanche pe délégation ya Oran bayaki pona ko approfondir partenariat stratégique entre République démocratique du Congo et États-Unis d'Amérique. Échange et concernant qui opportunité, il y a investissement il y a République démocratique du Congo dans le secteur prioritaire, local la santé, environnement, numérique, agriculture, pe énergie, pe délégation yango et pe ce qui na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kombo ya président Joe Biden quelques photos dédicacées. Il y a beaucoup de bango lors ya sommet ya G20 na Rome pe ya COP26 na Glasgow. Geste amical oyo ezako la kisa qualité ya relation entre bakondimi balé ya République démocratique du Congo pe ya États-Unis d'Amérique. Kinshasa et l'équipe partout. Tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président ki mokolo ya lobi moleki vendredi 28 janvier 2022 na 38e réunion ya conseil des ministres esika oyo wapi azoki ba décision pe apesaki ba proposition pour le développement ya mboka na biso République démocratique du Congo tolanda. République démocratique du Congo, vendredi 28 janvier 2022, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé au cours de la 38e réunion du Conseil des ministres, où a présidé qui na visioconférence pe prochaine visite na Mwanda na province ya Congo central pour le lancement ya ba travaux ya construction ya port ya eau profonde ya banana na issue ya cérémonie ya pose ya première pierre selon ministre ya communication et médias Patrick Mouyaya oyo asalaki lecture ya compte rendu na bantenne ya télévision nationale congolaise. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué que pressé ouvrage et que développer la capacité ya pays na cadre ya échanges commerciaux ya ko la réalité na cadre ya politique na ya ba grands travaux oyo azalaki ko viser ko doter pays na infrastructure pe aéroportuaire routière pe a rappelé que engagé qui gouvernement ya ko la inspection pe kolanda exécution ya ba travaux. Pe tata mokonzi ya ekolo annoncé ki a ko procéder na levée progressive ya couvre-feu oyo ezali instauré na Kinshasa pe na ba ville mosusu ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Nangambo ya sécurité mapinga ya FRDC ya République démocratique du Congo bazali kaka ko continuer ko tia maboko na banguna oyo bazali kozangisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo pe lobby eleki bakanga ki moko ya ba Ougandais oyo vraiment c'est maka trouble na partie est ya République démocratique du Congo bozo ba détail.
pona kokotisa kimia na parti est ya République démocratique du Congo. Mapinga ya FRDC bazali kolala te butu moi bazali kaka koluka ba solution. Ndakisa mokolo ya lobi moleki batiaki maboko na Kenyan oyo bozali komona awa na bilili. Ayaki awa na République démocratique du Congo kouta na Uganda pona ko rejoindre bongo baninga na ye ba ADF Nalu. Kombo na ye ezali Salim Mohamed moko ya ba komanda Ugandais ya ba ADF bato oyo bazali koseme kobanga pe trouble na moto ya population ya est ya République démocratique du Congo. Yende azali chargé ya kozwa ba vidéo ba image ko publier bato oyo ba ADF bakangaka bamobaka na machette ndenge bomonaka na bambeli pe na masasi. Pe mapinga ya FRDC batiaki maboko na moto oyo bakangaki pe apesaki ba témoignage nyonso bozali koyoka oyo ye moko alobaki yango na monoko na ye. Pe biso awa to sengi merci na mapinga ya FRDC oyo azali déterminé ya kobunda pona ekolo evanda na kimia. Pe na déclaration ya président Yoweri Museveni alobaki boye ba ADF ba utilizaka ba entreprise ya cacao pe ya minerai ya République démocratique du Congo pe ya Uganda esika oyo wapi ba collectaka mbongo pona kosala ba activité na bango terroriste ba région mibale ya République démocratique du Congo pe ya Uganda. Pe asengaki na chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba ko renforcer bongo sécurité na ba frontière ya République démocratique du Congo pona ko éviter ke ba ADF ba kota lisusu ebele na République démocratique du Congo. Te biso awa topesi merci na chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona initiative kitoko aluka ya kokotisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo oyo umeli tango molai na kati ya insécurité. Kinshasa et l'équipe partout. Betesco apona na République démocratique du Congo pe azo mokano ya kolesa ba congolais pe ba congolaises nyonso na ba produit kitoko atia na disposition na bino lokola spaghetti roni bozwa. Bayeli susu bango banani société Betesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Betesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifier toujours logo ya Betesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Betesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Betesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Betesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Betesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele Otolobaki te Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction ya KNB
KNB News ekitaki mokolo ya lelo sur terrain pona kotuna na population est-ce que ezali malamu soki mwasi akabwani déjà na mobali pe mobali wana koma ex na mwasi akabelaka ye est-ce que likambo yango ezali vraiment malamu boyoka réaction ya population na micro ya KNB News. Basi misusu bazalaka na comportement okomona déjà akabwana na mobali kala mais azo continuer toujours kokabila mobali yango tokitaki na terrain pona koyeba soki eza mabete kokabila mobali oyo déjà okabwani na ye kokabila mobali oyo bozalaki na ye bosi bokabwani pona ngeza problème so ezaki tokabwana ki na ndenge bien et puis eza na ba bonne souvenir oyo nga naza nango par rapport na ye soki lelo nga naza nango na okabila ye na mona ngo mabete kokabwana eza te ke bokomi binemi so bokabwana na mina bon terme botika na bino bami eza mabete kokabila ye bon muta na ndenge na ye o akotrouver mabe peut-être na mutu ngo bakabwana ki na ndenge moko mabe yango na osepela te ke na sima kabila ye mais soki ezaki bokabwana na bino bien oza pe na ba bonne souvenir o ya salela kiyo nga jamais na oboya okabila mutu ndenge wana soto kuta na za ngo na okabila ye na oboya te mais na ba o bazaki a vivre ki na mutu bazaki na ye bien bakabwana bon terme lobi azana eloko aboyi kokabila ye pona na mona ngo eza bien te batika système wana. Oui, eza normal okabila te poani aza mobali bozalaka na ye nde bokabwani so ozana nango asengi okopesa ye kopesa te poani bokabwana na bino déjà mais connaissance bozalaka nango na ye soko kuti na tango apasi fo aider eza nango mabete conseil na ngana apesa pa bandeko ezalaki azalaki na mobali moko bakabwani akomisi ennemi akuti na tango apasi aboy ko aider ou bien seki eza pena normal te soko kutani na ye mutu bozalaka na ye na tango apasi aider eza mabete so naza na ba moyen ezali na kokabela mobile na soko to fandaki na ye malamu pongo so to fandaki mabe na kabila na okabile te pona kokabela mobile eza malamu soko kabwani na mutu na ndenga malamu fo okanisele kala soki akeleli mais so bokabwani na ndenga mabe okanisele pour ami bon eza yango normal te ekoki kozala pe normal puisque ya sungaka ngai tana zaki na ndaku na ye lelo so tokabwani ye aza na mbongo nga pe funa naza na mbongo nga pe funa sunga ye eza yango problème te na kopesa bango conseil eza mabe te soki moninga sungaki yo ntango moninga zangi yo komi nango fu kosunga ye puisque eza nango mabe te. eza nango mabete kokabela mobali oyo bokabwani na ye kaka ndenge balobaka après l'amour c'est l'amitié soki boza na bino na ba idée ya mabete entre vous Kinshasa et l'équipe partout. Continuer ki kotambola na micro ya KNB News mokolo ya lelo na terrain pona kotuna est-ce que ezali malamu na ba papa oyo babimaka na basi ya bana na bango to pe mwana azwi likanisi ya ko présenter na papa chéri na ye to pe mwasi na ye mais papa soki aluli mwasi yango mona pe alingi mwasi bakomi kobima est-ce que comportement wana na ngambo ya ba parents ezali malamu boyoka population na micro ya KNB News. Ba papa misusu bazalaka na comportement ya mabe okomona mwana ye ya mobali ya présenter mwasi me akomi lisusu kosepela na mwasi ya mwana na ye okomona akomi tina kobima na ye comportement oyo esepelaki bakinwa te boyoka ndenge bareagisaki likambo wana question zotuna esamaka mpenza mingi te me soki ekoki kosalema nango mpo na ngai eza abomination mwana za mwana papa akotikala papa soki demo ekokotela papa ou bien mwasi un jour na ya kokuta bango en fraglant délit mais à mon sujet ça ne me concerne pas, ça ne concerne que la famille, c'est une abomination, une inceste, donc c'est un problème irréparable, on ne peut pas réparer ça. D'office, la femme doit partir, mais mon père va rester. Selon notre coutume, naïebinanga que moi si à jamais pousse à un mètre na papa. Ce qui papa zoloba moi si à moi naïe à jamais pousse peut-être pas même pas à 2 mètres, ça je le signale parce que j'ai déjà vécu ça. Mais ce que moi dit que moi si à comme pousse à pembe na papa bon naïe bité
toza na kati ya Kinshasa bakutime eza nango ebele ekoki kosalema mpe na bakutime mosusu me onga nayebi papa soki amoni mama bokilo na ye wana akomi opusa pembe na ye fo ayebisa ye autant to comme soki mwasi amoni papa bokilo akomi opusa na pembe na ye fo ayebisa ye autant. Là, ce que moi je peux dire là-dessus, c'est ça. Ngai moko na kuti papa na ngai na mwasi na ngai na intention moko ya mabe. Bon, pona ngai papa akotika la ka papa. Na kosala eloko te puisque ngai na za mwana ya za papa. Peut-être que za la démon moko nde envoûté po asala biloko wana mais iseli makaming mingi e pa na bisote. Bon, soki na kuti ki et ça les mi bongo papa kotika la ka papa na ngai mais na kosala ke naza la distance na papa o moi respect ezala bon pona ngai conseil na kopesa conseil mingi côté ya papa puisque papa aza moboti tokolaka eyaka na moment moko papa o akomi komona mwana ki akomi mukulu papa pe azotosa mwana pe azoyoka oyo papa azoyebisa ye mais soki ekomi yaki non okuti papa na yo azwi mwasi na yo soit okutaki bango na intention moko ya mabe conseil na kopesa ezaka ke non papa amitiaka place na ye yake naza mwana na ya mobali mwasi na nga pe aza mwana na ye ya mwasi akoki kosala biloko ya ndenge wana te mpo na ngai soki esalemi bongo akosala nanu mwa distance na papa po tozala na ye pembeni te. Donc nalobi te ke eloko oyo eza malamu kote mususu na kutimi mususu na bakutimi mususu eza mabe bakosepta yango te neti kutimi na ngai ngo nga nazali vraimen ekosalama te eza vraimen mabe eloko ya sali te eloko ya bondoki mais oka oyo eloko ya ndenge wana esalami na kopardonne papa na ngai mais ngai nde na mwasi na ngai tokozala lisusu te comme conseil eza ke na papa oyo banviaka mpe balingaka basi ya bana na bango vraiment eza malamu te baza ko faire blesser bana na bango intérieurement même ici na kolimbisa o mais na koyeba ke non totikala na problème moko ke non so na nga na papa na mwasi na nga tokabwana ezalaki suite ya papa na ngai donc po ekoma te papa kosalela yango te. Comportement wana ezali malamu te bino bapapa oyo bozalaka na ezaleli ya kolula basi ya bana na bino botika po mwasi ya mwana na yo azali bokilo na yo donc bapapa bokilo bochange kote wana Kinshasa eleki partout. KNB News lokola momesano atie na YouTube émission bitambola tambola pe kindoki na politique bobo sanate ko s'abonner po bo rater ata élément mon côté. D'abord personnellement nazako condamné non seulement modèle ba désarmement qui garde républicaine wana ezali mabe c'est à condamner police akoka kosala eloko wana te mais naza ko condamner pe expédition punitive oyo garde républicaine ekenda kosala epa ya président Jean-Marc Aboun tokoki kozala na mboka te parce que tolobaka lelo état de droit voilà. Mais un état de droit c'est un état ndenge na lobaka ngo qui respecte d'abord ses propres lois mais tangu tokomi lokola na vengeance privée. C'est-à-dire que tu as réagir. Nous ne sommes plus en état de droit. Et comme une vengeance privée, c'est très dangereux et ça ma B. Donc, tout ça vous condamnez. N'a comportement de police, n'a comportement de garde républicaine. Bon. Maintenant, président Jean-Marc Aboun, fallait-il qu'il réagisse directement en tweetant que nous avons démissionné? Parce qu'on se rend compte, Sikoyo, après Mikolonio Soeleki, qu'il s'était trompé. Même lui-même, apparemment, sans qu'il s'était trompé. Parce que, ndenga salaki na alobaki na vidéo, moko salaki non, j'ai mûrement réfléchi, n'a pas décision pour l'intérêt à Bino Base. Moi, je pense qu'il avait mal réfléchi. Parce que c'est vraiment Zoa qui tend à réfléchir correctement, en tout cas dans les 48 heures qui suivaient, mais a formalisé démission en déposant
lettre d'émission na ye na parlement. Mais c'est quoi a commis qu'on hésité pour nani. Alors maintenant voilà que l'adversaire na ye nyonso politique ba sauter sur cette occasion ba OK le gars les kanise outi pas na moko il faut sikoyo okende. Maintenant ba commis ko tindi kaina makasi ba fédération ba sala ba déclaration ba cadre ya parti ba sala ba même au parlement ba député le groupe parlementaire de PES ba lobby akende. Oh ya nani ba député provinciaux akende. Donc, l'adversaire n'a profité, n'a li logo ya yemoko, ba komi ko tindika. Mais vous pensez que nyonso wana na ndengo uti ko expliquer les ango problème wana guerre wana entre UDPS local na UDPS à diaspora et puis union sacrée tout ça et que causer préjudice na chef de l'état le lenge azo kambamboka. Oui, mais reporter préjudice parce que un président de la République, disons totoloba un homme politique. Un homme politique azalaka na ba structure politique oyo soutenaka ye na action na ye. Lelo action chef de l'État est soutenu par ce qu'on appelle union sacrée. Nakata union sacrée parti phare kuna ezali UDPS. Mais ce qui ba problème ezali nakata UDPS, ba division, ba mésentente, et ce qui fragiliser UDPS ou la partie chef de l'État. Mais ce que fragiliser peut, d'une certaine façon, l'union sacrée. Mokonzi mboka zaka moninga na biso te. Pourquoi na ba pays où ils ont développé ba tosaka ba konzi na bango ya mboka? Pourquoi biso tokyo tosa président de la République te? Na landi ba émission na ba Top Congo na zola la même pendant na 23h na ba émission et ba téléphone ouvert. Bilan zéro, bilan boye. O bilan Félix ezali négatif. O alobaki pona mboko e pola, mboko e kufa non. Contexte na mboko e kufa ezali simple na philosophie. Même ngai na lobaka mito bato esi kufa. Ba Congolais na tikala kozwa ta $100 ya président Félix Tshisekedi Tshilombo te. Mais le fait que tout le monde mona mboka kama mboka nzamba yoka kolela bato atindela président atindela biso nyonso président Félix. Mais comment lelo biso ba kongo to ba valeur à motute ou bien importance à moninga motute ou bien to lingaka moto soka kabele loko grand saudi ada bombole moto aleki na balaba nde na mona na moto yiko le na boulevard était ba jeune penzo bazana makila makasi ba okanga mito kapona oboto la bato ba mbongo ko ba téléphone. Asengio notre zalabat ba congolais toki ko la président Félix était pas pesa biso li pato kwanga na ndako tolos mais si ba fait mon président Félix a présenté na ba peuple congolais tout musika libuli za makasi lelo santini ngobila to solo bela été parce que landi idéologie à président Félix ezali pour na mboka na sepeli na ba konza mboka bazo respecter idéologie à président Félix. Lelo, toza robofana les bienfaits. Bazo beta biso Sophie Mbote, masa sezo lela na basoda baza instruite na kolobela ngwawa. Na ba police baza instruite. Eza somo, eza pesoni. Somo na ndenge nini. To banda ko banga makofi ya mabumwa wa pa président Jikaka. To beta mana ndenge blague te ba Zakari baso ba mbata. Bato ebele ba betama ba ve mikolo ba ve to film memba ba betama makofa mabumu pona manque ya respect na chef de l'état. C'était vrai que tout ça to lingi ko déborder ming dérapage za ming muto azana ba nervosité ne surtout kabila za ne soda akolimbisa ote kucha pona mona mboka Jikaka sina rambo bo pesa ba kombele mais lelo na fasi to komi ko manquer respect tous à la nano bateau. Na élément onde to clôturer basango na biso e mokolo ya lelo onga suzi mwinda nazaki na esengo ya ko présenter yango po na bino soki CPC bino na bandako bon pesa un grand merci na équipe technique et rédactionnelle oyo ba mesana ko sala mosala kitoko caméra pe régie ya mokolo ya lelo e simba maki na papa Timothée Kayembe pe supervision ya héritier Lukoji l'homme intègre montage et betamaki dada na Arnaud Dembuya Seigneur Pentacle pe
biso a tozali kosala mosala toujours na coordination ya les grands lieux de communication Jimimo Kendile Kote pengai na bino tokutani mbala ya sima kaka awa na KNB News na souci ya koserve bino bobosana te s'abonner na chaîne YouTube na biso po bozanga eloko moko te ngana bino tokutani mbala ya sima ciao. Magazine.